welcome to AHP Media. Voilà, soyez les bienvenus. AHP Media, notre site Yamakasi. Hein, voilà, donc soyez les bienvenus dans cette émission Short News. Short News, votre émission qui vous donne des informations en courte durée. Et tout ce qui est comme information, en tout cas, vous devez l'avoir ici. Cette émission Short News. Et HP Media, Papa Edo Amani, Topesio, vraiment merci pour, il fallait que Papa Edo Amani Azala. Asala penza moi makambo asale belé aye koli na niveau ya ba Suède azui ba diplôme belé na tina ya makambo yo ya media vraiment voilà yango lelo botika ba biloko nyonso tout. OK, chers internautes, aujourd'hui to lamuka ki na tongo totala boye likolo et pesi biso image mususu soleil na la lune bazo sala lokola mariage à tout moment. Donc, ils ont dit éclipse. Mais quand éclipse te, tobi maboye, to moni susu, papa nabiso oyo tozo la sabino tout à l'heure awa, azobeta lisolo ya baindo. Alobi, baindo, bazongela, banzambe na bango. Abi Jésus-Christ aza tata ya ba voisin. Voilà, abi Jésus-Christ aza tata ya ba voisin. Donc bino bana ya ndako yo bokoki ko se kapare na papa ya ba voisin te. Voilà, waneza maloba na ye. Atangeli biso ba kombo ya ba nzambe to ba kombo ya ba oyo bazalaki lokola ba prophète ya biso ba noir, ya ba Brazzaville, ya ba Angola, ya Bénin, ya partout dans l'Afrique. Biso pe tozangaki mituna ya otuna ete poto yebi. Netinga ibwepe na nazana chrétien. Maman Geneviève azana ye chrétien. Maman Brigitte Vemba azana ye pe chrétien. Papa Alphonse na maman Rite pe bazana bango ba chrétien. Mais yazayi koloba oya ye ba indo bazongela banzambe ya ba indo. Simo Kimbangu tozui pe signification ya Kintwadi. Donc biso toyebi ke Kintwadi ezakaka église Kintwadi, ça vient de Kimbangu, tout. Mais kombo wana Kintwadi eza kombo esangisami na ba kombo misatu. Voilà, donc na kati ya émission oyo to redécouvrir ango ensemble na papa na biso oyo ya église des noirs azopesa ba détail nyonso tout ndenge apesi na mituna to tunaki. Alors sans plus tarder, et Kibumba Azoko Tsabino déjà en image Botala, l'église des Noirs. Ngai dans un messager na passerité. Messager na mai oyo ba koko na biso ba sablaka parti à Égypte. Oh non. Oyo wazi ngakufu. To le monde à Égypte, Éthiopie, Soudan. Donc na Mbanza Congo. Tant mundele dikokao ayaka na 1482. Akutaka bango. Wala bakutu sangwa yao zanzambe Yesu anzambe te zalaka te. Zalaka te baki na bunzambe na bango. Ye soleil. Ye akina bunzambe na bonganga. Ta ba ko batisa et pas dikokao na 1482 pour bayaka dikokao akili coopérant tango azuna mboko na bango na Portugal a kongolanga ba abe ba sango o bayaka ba abe ba sango baki ba maître ba pomba ba ko batisa roi Zingakufu apprécié Jean Premier toye Zinga akina bonzambi bonganga ye azakina ya recréer bonzambe ya recréer tsaku defunda hiyo le soki na Rome okuta basale kabamba ya mausolée na Rome pa akina bonzambe yo to créer te pour ça sinon soki na Rome ne bakanga kai banane ba créer qui ta créer nzambe ya moko c'est les 4 races première race na monde ngai on a konza
ba pays mususu Europe ya mike ngai wana lokwa nini ngai lokwa moindo to ngai oya yo to mona moindo faut préciser bien pour ngai moindo nzambe akaye ngai na ba sainte na biso de ya Canada na bon nzambe ava bon nzambe ya Yesu eya ngai de ya akida na bon nzambe na ngai Dieu soleil. Mais soki totali bien bato baindo to monde banani ba égyptien o lobi ke ba créer ki liboso na Égypte baindo mais ba égyptien to monde na bango baza poso pembet le poso wana nde ba yakene ko ya pour première race na monde vraiment yaki ngai moto mono égyptien original ya ko defate soki mboka isongi bo moko batu bango mindele ba ko bima ba ko zonga na mboko na bango pour ngai noir vraiment na égyptien original ya ko defate biso ba africain ba égyptien vraiment o libo so vraiment libo so roi yaki noir siko o azaki créer kombo oyo na zinga o tsaku de vunda bon o elandi nani oyo zinga kufu toyoka yi zinga kufu oye o basintela biso ya Benin bon aigle wana suni aigle oyo tango batumiki pavita maki pavita yi mama batumi na moto et pas basango ba missionnaire bakotumbi na moto esika aigle ebimaka na moto balobaka ata botumbi nga na moto bino bayinde bosu bakoni basango batumba ngai kasi bobosana bonzambe na bino te bavita ganga abi kasi pasi koya ata bosu bakoni botumba ngai kasi pasi koya lobi kuna pasi pe yangoyo kipavita yake koloni azaki muzombo angolais bosikoyo toyokaka ke Kimpavita ye mtabota Simo Kimbangu, est-ce que c'est vrai? Kipavita akina mwana na ye na mukongo mwana na kombo na ye Kemo na Nzenza yaga Kimbangu te Kimbangu ye na kana abi mwana oto botumbi ngai na mukongo akoya na komba Kimbangu ate botumbi ngai Kipavita mwana oya mukongo botumba ete kasi babo babwe kotumba batumiye na mwana kasi tate botumbi ngai kasi mwana oya mukongo akoya na komba fu Kimbangu. Donc c'est vrai que aza mwana ya Kimpavita. Siko papa tomoni na ba photo yo Kimpavita na Simo Kimbangu mais batu mususu bazaza na bapembeni awa nde banani ba prophète ya Benin na ba mpadi ya République ya Congo Kolani République ya Congo Mantua ya Brazzaville Makeda ya sikoyo papa na tomoni yango nyonso oyo bazo représenter nini bato po bote po tomoni bote bango na bakombo bokomi ba Benin ba Maroc ba Sénégal ba Côte d'Ivoire ba Nigeria aba mundele aya bakida ba sainte na biso bonzambe ndenge baki ba Ben ba Kayen biso pe bango ba original po ba Kayen wana zaki ya mindele ba Kayen Esaú ezaya biso te elikuta o ba sainte na biso oyo nzambe atindaka bango kati na le poisson noir en Afrique original bon matin otoye simba toye o papa na ye o mwana OK wazinga kanga oyo ba mindele bakataka mutu bazwi nzete batsango na batambusa mutongo boya balabala na Angola ye pe azaka angolais aki mwana ye aki bina bonzambe ni mafuta akina bonzambe pe babomaka papa nengwa mafuta akina bonzambe ya Congo Congo awa akina bonzambe ba mindele ka bomaka ba mindele o ni makela ya wapi ya Angola asaki bina bonzambe donc région ya Makela ye mtaka mukonzi kuna o ni mupepe mtabandundu na Afrika ni mupepe Congo zaki na bonzambe ni mupepe oyebe tomoni esu kebele bo lokwa mundele mundele te az africain lokwa muta che pen show boye az africain ye pesa ki na bonzambe
aza mutaban ndundu 1930 ye amataka likolo alimoka mate likolo te mati kuna te amati moke alimo ti lelo alimo. OK. O Simon Toko. Sima Utoko. Angola. Yepe Angola. Moni photo mo tika de. Toi qui là. Voilà. C'est bon. Fumu Kimbango asalaki na kitwaji kuka kitwaji Kimbango atika existe kitwaji bisanga twalani woni makamana wona bashiru wana tika to twalani na Kimbango asalaki tango Bamba Emmanuel twalani aza nani twalani pesa ali prophète osaki na bonzambe Fumu Kimbango Fumu Kimbango akobenga ye Yaya. Tango bakangi ya libota moko. Tango bakangi Kimbango. Papa. Kangi Fumu Kimbango na Mbanzangongo. Bakangi na Mbanzangongo. Ye mutantola na yaki. Asilika kwa ni bobeta ya na ngai. Abetaka matala na mesa mi resala mpanzi. Na photo ya roi Belgique kuna yakina kula na bele bibi kuna pe kao saki na bonzambe moko tolani yene azana bonzambe pe yana leki o yaya o leki Kimbango kitwaji ya lisanga kisanga kitwaji wana isanga ngai église na ngai lisanga na ngai dekabe di bundu kitwaji de banwenga aza ba savant de kabedi bundu kitwaji bandwenga na ba savant aza homme politique ba docteur. Sikoyo papa moi motuna moko nayebi ke ozana tongo il faut kende ko sala nini na yo to prochainement to sala na émission to kovanda to solo la sikoyo moi motuna moko na ba photo nyonso tuna batu nyonso la kisia baza mingi batoyo ba uti na Angola. Tozomona mingi Simao tomoni Kipavita tomoni mingi ozopesa ba nationalité na bango ba angolais sikoyo soki tozongi oyo mpadi makengo mpadi makengo ya wapi akina na Congo oyo machwa Mbuta Brazzaville Mbuta Machwa ya Brazzaville asaki ka bonzambe yeba kataka ekingo epa ba mpadi bakataka ekingo epa ba mpadi azali na epoka banani ya ba papa Simon Kimbango bakataka ekingo epa ba français kingo sali mabele 3 jours mabele kingo mabele sali 3 jours mabele ye Machwa azongisa mutu wana Machwa siko azongisa mutu wana azalaki wapi bazalaki esika moko na Congo to Machwa azalaki kuna na Brazzaville sa musa kotambola ya bonzambe donc mpadi azalaki awa na Congo mais akendaki kosala mosala nzambe na Brazzaville nde Machwa azongisi mutu wana kata ye mutu pa ba français ntango azongisi yango akoma azongi na bomoi ya bomoi ko abikisa musala nzambe donc makambo ebele bomba na biso toyebi te sikoyo yango nangi na tuna yango nangi na tuna boye papa oyo Kimpavita tomonaki deja awa na kati ya 1706 wana batumbaki Kimpavita utaka Portugal pa bonzambe eko ekota ya Yesu ma Maria sikoyo papa yango nazali koloba tozo parler mingi na ba mingi oyo totali awa baza ba originaire ya Angola sikoyo soki tozongi na bonzambe oyo lelo toyebi biso nyonso tu ya Yesu Jésus de Nazareth bolobi wana azali papa ya bato mususu jamais akoki kozala papa na biso mais aza prophète lokola ba prophète nyonso totika nde kozwa ye lokola nzambe ya biso nyonso mboka oyo esengi ezela papa motuna ezali boye na yango ntango ye azali po tolobi Jésus de Nazareth aza tata ya bato mususu bongo Kimpavita oyo aza ya Angola aza pe mama ya bato mususu po
Angola. Na Congo central. Congo central. Touta Angola, biso ba Congo, touta Angola. Biso ba Congo nyonso, ba Congolais nyonso. Siko ba Congolais nyonso tango wana Congo ezaki vide. Congo ezaki vide. Papa. Congo mobimba oyo territoire oyo nyonso ezaka vide batu ya Congo bauti kaka Angola. Po toyaki baluba, yaki Congo central na Royaume Congo. Royaume Pire. Cuba, Bantu, toyaki na 4 royaume na Lunda. Donc na 4 royaume, batu na baki na royaume na bango. Congo yaki na Royaume Congo. Na bimila nzela Angola. Baluba bimila nzela ya est, nzela ya Bandungu. Est, kasi toyaka nzela tama moko. Kasi ngai dans la uta Nemaungu. Nemaungu akina deux sexes. Nzoto moko ya bomo moto. Bakoko yambo Nemaungu wana akina deux sexes. Nzoto moko ya moto ya boti nzala panda kengele fuma ay robota bana bango bango ye. Chakwa. Ni maungu aboti nzala panda kengele fuma nzala panda aboti mona bango ni nimi aboti Nelibota nzala panda kengele fuma aboti nimi aboti zinga kufu abota ntsaku vunda po yali omona ka couleur ya drapeau na couleur ya drapeau ya ngolo bleu yeke ya créer ba Congo macheti ya ki na couleur ya rouge bonganga o ya jaune na ma jaune ya ki politique l'état ya ki na bonzambe zinga rouge couleur ya drapeau rouge on a ki zinga bonzambe bonganga bakoko na biso yaki Adam na Eva te nzala panda kengele fuma bakoko ya yambo. Mais Bible yebisi biso ke batu oyo nzambe akeli ya yambo ezali Adam na sima ya Adam alalisi Adam nde abimisi Eve ale ko bota production na bango nde mokile salemi siko yo lingo boya maloba na ava Bible ya na kina bonzambe na biso okena bangala bakina bonzambe na bango bengaka nzambe nzakuma nga belaka puntulendo bangi puntulendo oyo bakoko belaka osambela Dieu soleil osambela boye bafukami bavandi boye osambela biso kina na instinct Dieu soleil na instinct osambela beti mabuko boye sambela biso na rabo bongo rayon oyo ya soleil na biso bayindo za kitoko rayon soleil Dieu soleil ezali bonganga ezali bondukite Dieu soleil moi na Kikongo ngana babenga ngo no mboka na ngana babenga ngo engwentangu na tiluba babenga ngo ediba soleil ediba siko soki olingo yebisa biso bayindo lelo biso bayindo tokanga nini tosimba nini totika nini esengi Congo ebonga tokanga mai oyo ma Egypte oyo bakoko na biso basambelaka Dieu soleil yawe te bakoko na biso basambelaka komba ya Yesu te mama Maria te po komba Yesu na mama Maria Bible ekota na 1482 yaka na munduki na fimbo na ko yembika biso bola kingo yembika biso kokunda bakoko na biso vivant yelelo soki na Rome zinga tsaku azana Rome yaki na bonganga ko créer ce que so créer ya Rome mozolo na yeza na Rome mozolo siko tozolinga boye bo sengeza liboye na mateya nini oyo yoko kiko convaincre biso bayindo lelo totikala tosimba oyo te par rapport ya eloko nini c'est à toi maintenant ya koyeba ko convaincre moyindo eloko nini saka mabe eloko nini ebebisi biso eloko nini ezokusa biso eloko ebebisi biso na mboka oyo bonzambe oyo bayeli biso akomba Yesu po Yesu bato innocent
mais yesu wana oyo yo lobi ebebisi biso bamboka misusu pe to lo bamboka lokola Belgique to mboka lokola France eza pe Israël te mais bazobika pe na kombo yesu eza pe ezotongama pe to bamboka misusu pe ya Afrique awa France neti France ba le poso oyo ta Belgique ba le poso oyo ta ne Belgique ba yesu bo wumbu banyokoli bakoko na biso fort parla olingi olobake bato oyo otangi awa nde bato nyonso ya loposo moyindo balanda bango esengi balanda bango po wana yali banzambe na biso oyo nzambe atindaka bango na loposo mais soki guinéen azolanda bango baguinéen mosusu balobake baza mpe banzambe ya bapaya ifo bango mpe bazwa nzambe oyo ya bango moko esengi tosambela bonzambe na biso moko plus akimi na mboka oyo lelo tosambela komba Yesu Maria eza ya biso tola bonzambe ya biso te futolanda mindele komba Yesu Maria Buddha Mahomet soki le poso nzambe sali katiras bazo sambela Buddha basambela Mahomet kuna Yesu kuna biso awa esengi kimbangu esengi toyeba kimbangu esengi toyeba baprofete na biso bango kimbangu tolani prophète ndenge Yesu pe ali prophète na moko na bango kuna biso pe prophète kodore yango tozangi kodore ba prophète oyo kimbangu mutantolani yango mona pasi oyo sacrifice magie science zabondoki mbonga munele futo zonga na batu kobelela kimbangu kobelela mutatolani kobelela bakoko na biso akala toza contaminer na mukile molimo po mutu autaka mabele azonga su mabele oyo eza na nguya ngana tuni boya na boyite yozo tanga kintu kimbangu na ntwalani menga na yebi na ndenge moko ba expliquanga ke kintu adi ezaki na batu misatu moko soko bosana ezaki ki yaraki kimbangu ntwa ezaki ntwalani di po kintu adite di ezaki disengo moka sikoyo azalaki na groupe na bango te tandis ke baka bango misatu ye groupe na bango te mais lisanga baka bango misatu lisanga sikoyo yaki kimbangu ntwalani na disengo moka kintu adi ezali abrevation kombo kintu adi tango bapanzanaki kimbangu asali kimbangu na ntwalani pe asali ya ye disengo moka pe akene na mission olandi place wana ndi toyebeli ke kintu adi ezali abrevation mutu oyo abungi nzela akele pa mindele wana to société papa olobi kintu adi ezani ezali abrevation oui donc kintu adi oyo toyoka oyo eza bakisaka sanga ya batu misatu nani nani kimbangu ntwalani na disengo moka yango bakaboli lokola kimbangu ntwa lokola ntwalani di lokola disengo moka yango esali kintu adi oui sikoyo oyo asukana bongo na yebi ntwalani kimbangu po bango bakenda bonzambe ya liposo noir moko wana inde akotaki na missioni si abungi nzela pa mindele to konte ete akoti na magie obiso bata magie to linga ete moka oyo esingi tobela bakoko na biso belelaka po mutu molimo ekufaka te kasi moto soki akufi fo abeta 49 jours akenda mokili na molimo mpe akokufa akolibela te fo azonga susu na libota ya bango asusu abotama susu siko elikambo na libela te azonga susu kobotama bon yo oyebisaki biso ete oza mwa lombango ozokende liloba ya suka ozoyebisa bayindo nyonso bazotala partout dans le monde ezali esingi mabosolo loposo moto oyela te esingi bapaster baoteya sanga Yesu bandeko na biso tobomana te tosangana komba kimbangu totanga baprofete na biso ya kala oyo bonzambe ya bakoko na biso basambelaka ye soleil soki lelo tolobi totanga kimbangu tosambela kimbangu bantwalani oyo bankipa vita tokosimba mokanda nini oyo ebanda kopesa biso eza mokanda na ngai ezalaka wapi kombo nango nini kombo nango keluka na lingala longo na molili yaka na pole na mwinda sikoyo mibeko
siko mukanda wana bozo promouvoir yango te bato bamonaka yango te bino moko bobomba ona basanduku na bino kanga moyibi awa te kanga moyibi awa fo ya esika ngo moyi mukanda yali donc ozo promettre biso na émission tokosala tokomona nkeluka mukanda yali merci awa yali yanso merci papa mpona disponibilité kasi esengi toyeba bayindo mpo mboka ebonga atala kuna na bango kuna na politique esengi bosangani union yango basali dialogue na union sika wana bosangani yango epesa kimia yo kasi ndenge toyeli awa bobikisi ezali kimbangu siko ndenge nanu bayebi kimbangu te bayebi ntwalani te bayebi bato nyonso te ata nde baoke dialogue wana eloko te sikoyo ndenge ezala na sikoyo dialogue sikoyo natu ngai kimbangu deya nakokota sika na kimbangu nayali ngai kimbangu nakokota esika na oyo aboyi dialogue alingi makila ngai kimbangu naboyi makila oyo alingi makila fimbu akozwa alingi bosangani esika bosangani esika kongo kebonga sa bosangani kongo kebonga te bosangani esengi bonzambe na biso ekota bonzambe na biso oyo bakoko na biso basambelaka biso bana tosambela bonzambe na Dieu soleil meki kongo engwentangu siko papa tobengi ona kombo nani akombo na ngai ya mboka mabanzula tokoki kozwa o ndenge nini soki bato mosusu balingi babenga yo directement mpo batuna ntango misusu mituna na bango ngai bazwa ngai na yoso awa bamisusu baza awa na Congo te baotala yo ta mosusu partout dans le monde alingi abenga yo asolola na papa mabanzula ayeba yo nde pesa numero wana sikoyo mpo numero na ngai 090 34 39 471 okobandela yango 090 34 39 471 merci. Sur cette plateau, je suis sûr que Bino Moro Bolandi, Boyoki Nini, va expliquer Biso, pour comprendre Penini. So il peut avoir un argument solide, Binonde Boyeba. So il peut avoir un argument Zalakite, Binonde Bogoyeba. Voilà, donc ce qui quand même besoin ya copé sa biso explication moto bongo sa biso détail moko boye to longwa lelo peut-être chrétien to zonga tamsuna elo mo il faut avoir des arguments solides oyo mutu akoyi komona te awa nazali na libunga na sala oyo mais s'il y a pas des arguments solides en tout cas désolé to boyi bokoko na biso te vraiment awa na EHP Media to boyi boko côté et surtout ngai ekibumba votre orgueilleux serviteur na boyi nanga boko côté mais dis-moi que totuni motuna boyi so yo pozo landa biso oza ya église des noirs toza nani na nani na kati na biso ba chrétien toza na bible oyo ezali référence ya monde toza na oyo tobengaka bible eza lokola constitution ya monde pe constitution ya likolo makambo nyonso tosalaka na se mutu mususu to pays mususu bakoloba bazanga na bango constitution batieka ya bible mambo etambola voilà yango totunaki motuna na papa na biso ya église des noirs soki lelo toboyi bonzambe oyo toyebi ke Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit toboyi Jésus-Christ sikoyo mukanda oyo etambusaka biso ba chrétien eza bible mukanda oyo ekotambusa biso na baindo eza nini voilà topesa na ba réponse kuna na ndaku biso to profiter déjà topesa pesa moi bambote oyo ezalaki tonton ya Marakai I love you I'll still love you so I love you Mariana I'm waiting for your picture bye bye à la prochaine.